Capage TV. Capage TV. Il y aura comme on a même la justice, mais on a bien pour l'année. Et ça a occasion siko oyo, makambo oyo ndeki nanga za koloba approuvé. L'état soka moni que ils ont un bon côté. Parce que baotika imba mote. Ya no moni tant le lo yoki. Ouais. Leki nangai sudden play. Ba kena ko kangai. Naza na force na pouvoir okangisa mutu te. Ils ont ni. Tant que tu as une convocation, si on néglige, l'État faut se saisir. Et puis, la convocation, tu as un motif. Tu as un teke. Bakangiopo et vous en avez. Ah, si tu as foutu. Tu as dit que alors qu'il y a un voilà. Il y a un motif. Il y a un motif. Jamais. Au moins, il y a un motif. Et au choqué, il y a un motif. Basangisa banganga pona komona ngai déjà nayebi. OK. Oui. OK. Moni mais batu mususu zo bunda na yo zo bunda na Jéhovah. Ça dit que net zo ke ne stade wana. Ba mission bango moko bazo croire te que vraiment. D'abord na ozana mbongo ko mibetsa na stade. Bon siko na mibetsa na Olympia ndenge nini. C'est ça. Pour ngamo ba yebi ngo ngamo kana zaika producteur. Na Zendit na mibetsa ki ndenge nini. Comme mana poto, mi me ba ndenge nini. Voilà. Et puis, on sait quand même que tu as poto, tu as il y a plusieurs fois. Il y a clip, il y a studio. Ouais. Voilà. On a tenu ça à Olympia, sous qu'on a mis ce baloga na podium. On a tenu ce stade mais sous qu'on a mis ce baloga na podium. Pour moi, quand on a un stade, à stade au Congo, à Zate, à podium au Congo, à Zalate. Sous qu'on a fait baloga, à Salanine. C'est ça. Place au Kouta, on a bateni, on a auto ça mikolo yo, yangai moko. Il y a des musiciens, la chorégraphie, pe na lobi boye. Muto ko beta mikolo yo simana ya waze ko na stade. Mingi ozalaka muto sa beta déjà. Ko batu mingi va correcter. Apparaître. Vous comprenez? Tika boye. Nazo bana wana ndeko na misete. Oni bazanga ba initiative. Omona otenga sina sala bona musique à Congo. Beta na Olympia. Ou beta na Zénith, oyebi ndenge zalaka. Oyebi ndenge zalaka parce que ngana kenda kuna sans producteur. Nga mona misimbo nga na futi Olympia na bengisi batu nga ba yepe ba beti bona. Donc wa moni kaza grand musicien nga grand guitariste nga grand boy na Chalibaya kuna. Donc on la montre. Kutu nazoka ba chanteur muso même nga soki producteur azali na okena ngati. Osani na musique na biso. Fainéant. Osani na musique na biso. Bamba oli banga. Ça dit que matin ça raté les kamo umeli. Te. Po bango ba umela ka batanga pe verset biblique. Dans le but en général, ce qu'on a l'église. On dit quoi? Mais oui, parce que yo ozali pasteur. Ouais. D'abord, dans tout bana pene bandeli. Pour muto kabola ancien et nouveau testament, il ngol bako tanga mobimba. Ouais. Est-ce que muto kabola testament ya riche mongo bosanga tanga ngo? Jamais. Toi tanga ngo nzela mona bana nae? Te, ba pesa yo kende ko tanga. Tant yo ya lobi que non. Dans ba testament na zwaki na moni eloko boy tikali définitivement pona mutu boy pona boy. Mais biso tous na ba pasteur o batanga na bango bible bandeli tisukati. Mais c'est tuna si azo manquer papa wemba. Donc a bengisinga payé mais to kokuta na te. Pour ça to kokuta na bande maman na ba verser. Donc to kokuta na été ya o ya na air na yi. On ça kokuta écouter ça la bien. Mais qui m'a débattu. Poiso qui m'a comprendre. Donc mon amna que mais non mais maka bible on sait jamais. Banda nzambe asala mukili. Nana mutasala likambo waze kwa salate. Tabibi bananza basala ezate ko abwaki biso ba congolais non nanu nzambe moko sala dans ce moko binamate na 5 continents mbala moko kaka fimbo tant ba leopard ba chebi ba congolais tout bazola na match wana na monde ba bina fimbo ezako za bongo yebsanga siko à part fimbo so mona dans ce moko ba bina ngona 5 continents na même minute côté on gagne. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène,
il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Séminaire biblique na église Nabiso cité Bethel. En tout cas, thème Nabiso Izali. Quelle attitude pour l'église dans un monde en pleine révolution? Du 17 au 22 octobre, de 17h à 19h. En tout cas, Banana Nzambe Nyonso. Tu as invité Bino pour le thème et pour faire évoluer Biso Banana Nzambe. Oza losambi la cité Bethel. Oza la yo lingi ko ya pour ko yeba bakambu ya sika. En tout cas, Biso Nyonso Banana Nzambe. To kutani wana du 17 au 22 octobre, de 17h à 19h, l'église cité Bethel pour un séminaire biblique Olo Ezo Banda Banana Nzambe. Nzambe ya pambola bino et puis boye malam. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standards, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola bafuta na biso pe. Kitoko. Ba o balingaka monoko na bango comme le quoi moi rose bokomi ko 6 biso la pour ko bebisa monoko te. Arrête beauté ayi biso oyo. Omona ke batache moko esalinga ya mwindu. Reta tindeli ngai. Mai oil ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Abala pesi biso technique de guerre. Kolenga ndako na cher te ba $20,000 100. Oza na 200 300 500 ndako fe ofele. Oya ko chate me place mabe bandako to mona mabe na kala loto lula. Abala zo pesa bino assurance ya vie boyoka. To ya jamais na lokuta. Jamais. Oh. Sauter à et arrêter. A place bien. Et ça place to comment étouffer kalate. Soko ngozo ndako na Telecom na Menkau na Maluku na moins cher. Abala groupe azana na pona bino. Balobi pe nyonso dikute. Batimbeli pe ke pesa na pasi pesa kanda munda. Kopi nyonso ko beta soko zane konte ko simba. Kalikile babaro yo kota mbongo bebisa. Bakasi zwango sela ngo shema 4 remorque telema mutalangwa yo. Tika boy. Bana kisa de recherche yango yo. Biso to ala ta na biso. Wana soke to pangwe ko sakate na bala.
Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci à tous nos abonnés, merci à tous nos partenaires. Joe Mystique Fallo, il y en a Bash, il y a partenaire, on a Bisso par excellence, mais c'est André Maïngi, architecte intelligent. On a vu que mon Sazarana vient à Bisso Simeon Sindondo. Simeon Sindondo Azab, mais Bisso Tozana André Maïngi, partenaire, on a Bisso, Tozana Maman Chimène Cargo Service. On a monstre soit les qui de Dubaï. On a mon appel sur comme Chimène Cargo. Vraiment. Il y a car, Nicolas, l'hôtel Colia congolaise, cuisine congolaise en tout cas. Monstre na peso déjà Maman Chimène Cargo, il est vraiment à ça tout carré. Ah, merci. Merci d'avoir Obazo Landabiso en tout cas de part et d'autre. Merci d'avoir partenaire Nion sur Rit Beauté, Nzambe à l'Oposo. Tous on a moko ya artiste na biso par excellence. Tobi ba légende monstre peu en Kati. Il y a la légendaire la musique Nabiso ya Congo le Kololo Boko monstre d'amour le autre beta masolo na actualité na yé tu éviter après stade de martyr tu éviter à préparer les bisonini tu éviter à casa na katia studio tu éviter recrutement na culture pays viezali tu éviter mambozo se dérouler ndenge bon Capage Télévision to ba ki teto ya et pour biso tozana biso bana palais hein biso bito ya na culture pays vito ya romona et puis tu as eu biso moko actualité à monstre d'amour Félix Wazekwa. Bienvenue monstre. Merci beaucoup Cynthia. Boni sango na yo moko yo na moni garder la taille physique hein. Manger. Nga mo pe na moni fona ya sala ba pompage. Ah, moni tina nango. Faut pas ça ta 10 séances. Tu peux idée bien. Oyo sala mission na yo. O chroniquer d'ailleurs 20 séances. Tu n'as pas chroniquer. Au kitina pompage au petit silicoti. Vraiment. Ça va. Autant mo le pena le pango à 80 tours. 80 tours. Vraiment, mais ça fait du bien hein. Oui oui. Na mon nation a se représente comme nous sur un mouvement, nous savons que sera yé papier de gens no ni combo pompage. Pompage non. On va vraiment un équilibre. Merci. Bonne culture à pays. Non, biso to na sengo mo yo ça na ngoti kolo yo. Mais oui parce que au moni batumi ba yaki na stade te oyebi yango. Ouais. Mais ce ko image landi bango. Vraiment. Donc image wana ne muto ko isso ça ko feti na mokili oyo. Concert à stade et bimi na Félix Wazekwa officiel. Ouais. Voilà. On a tenu ça à Olympia, souka nango miso baloka kaka na podium. Na tenu si stade te, mais souka nango miso baloka kaka na podium. Pour mutu mo kota na stade apesi stade mu Congo azate, apesi podium mu Congo azalate. Souka nango fo baloka kaka ba sala nini. C'est ça. C'est place okuta na ba teni onza ma oto sa mikolo yo. Ya ngai moko, ya ba musicien, ba chorégraphie. Donc en fait bino tala ba bino na mboko to za na ba musicien. Vraiment. Yangwana nazane sengo mikolo yo banda ebimaki ti lelo tozana fête. Comment on a ba réaction à bato. Nazo senga na ba fanatique ba s'abonner na Félix Wazekwa officiel parce que nazo mona ba clip monsieur zoko izole ka ba 1 million mais nazaka so na 100 et quelques mille abonnés. Non, bo s'abonner. Donc ça dit que miki ba kotaka ba s'abonner raté. Ah, ba monsieur ba yeba ndenga ko s'abonner té. Ah, ba monsieur ba yeba raté. Bon, peut-être que tu peux expliquer des choses. Si on continue la page, Félix Wazekwa officiel, au moins, on a place mon abonné en rouge. Surtout sur un téléphone, on a bimara baramoko. Bateau bas un ordinateur des aramois pas si mais et bimara comme toujours abonné. Si on t'a cliqué on a comme mort. Voilà. Mais on s'appelle activité hein la page, il faut ça la pub direct. Voilà. Quand tu m'as dit Fabrica ça zoip sanga yango. Vraiment. Il y a répétition, il y a répétition à tiena direct naï. Voilà. Bon, on a évité pour biso tebika basakana na manjili. Okota bazamba banini ba pambu. Ba bibende ba fil de fer banini ba miad. Talaka mutabi comme yobi comme miad yani. Ba miad. Banini ba singa na. Donc ça aja wa mukolo. Ngana yape na mukolo. Po miad po ba ngofoza la danger quoi. Ya bakano. Ngana na bakano. Donc, vous remarquez, babilo ko wana oya lelo nazo sepela mingi naza entouré na ba jeune bazo laksanga malembe. Vraiment. Voilà. Vraiment. Mais mokolo ba a besoin pambo na laksa bango pambo. Vraiment. Ouais. Donc c'est ça. Félix Wazekwa, le to tout no pena ba toza pena besoin ba réaction na yo moko. Monstre. Tant au mona que après stade de martyr, bateau okutu biso to kaisa ki bango moko ba ozala na doute ya martyr.
tout le monde dit on a doute il y a martyr parce que ça qui vraiment félicitations bravo mais tout le monde dit voix c'est bien à quatre orchestre na yo moko en tant que parent et ça là qui on est pour choquer qui tout pas si mingi ça dit que net tous aucun stade wana ba monsieur ba moko ba zo croire te vraiment d'abord nous en bon comme ibetsa na stade bon ce qu'on a ibetsa na Olympia ndenge nini c'est ça pour ngamo ba bien ngamo kana zaika producteur na Zendit na ibetsa ki ndenge nini comme mana poto mimi mangi ndenge nini voilà et puis waso ka mimi batu na poto batu ba yeba ngote il y a batu ebele plusieurs fois il y a ba clip oui il y a ba studio ouais nta on a bandi au Kenya batu na clip dans la poto 10 ans après ndé toti concert au beta na Olympia donc batu faut comprendre boye pour il faut au beta na stade pour il faut au beta na Olympia parce que yango ndezali ba diplôme na biso ba musicien ba CV ko ba CV poko lo banga na za danger o ngai bobo na bona boye la kisa mundele ote mutu na zaka mayele ya sakana te ba tuna ana azwa doctorat ote bo mayele ngo sala côté nini azana maîtrise ote licence T, gradué T, diplôme d'état T. Vous savez ça mayele ndeti na ndenge ni omune na oneni siko so bali mbazo na entreprise amunene ba komani ni wana très intelligent quoi très intelligent de bien comme un génie azanga ne papier T ya on tout ça là ba fort vraiment ya ko beta ba concert pour comme lokola ba CV na biso ba monsieur musuba yeba ngote na lo ba ba fainéant otu na te ko no beta na stade pour na nini ngana lo ba ki bien na ko tonu sa stade te kasi tala yo siko so beta na stade to za na poso beta na mukili kaka quoi tala concert wana omona mina ke bongi na stade te mais ngala kama ina buto na peta on to kota ipo to za na domestique ya zaki déjà na moi vraiment en tout cas batu basatanda ki kutu te ke rotonda bongo félicitations même ki kutu batu bagoya batu bakasa ka te 17 personnes bagoya ngala kasa kutu de mais omoni ke non batu baye batu ba sepeli et puis bon maintenant on peut ça on transmettre esengo yango na tant toujours balika mo stade nzambe nanga yawo ya kumisama vraiment nazaki na chance ko zala entouré na mutu lokola Fabregas maestro vraiment na ibité bon mundela embela ibiso na tasuka fi wana comme na Solina OK asa mona muke azana ba 20 ans voilà donc papa Bombing azalaki wana papa Janou ayembi na pese mbote pasali ouais tomoni Junior Wendo bébé Wemba azalaki wana et puis nazalaki accompagné na ba fille Misatu Sion Nathalie na Perpétue donc concert yango wana moni na sepeli mingi parce que esengo nanga elaki ko sala eloko moya ndenge wana etikala na histoire ya mboka 29 ans ya stade de Martyr stade wana efungwamaka le 14 septembre vraiment le 14 na bosa na raté po ezali jour nanga pa anniversaire ouais stade wana efungwamaka le 14 septembre 1994 OK comme par hasard ngapena botama do jour na botama kisusu donc ça dit na sikoyo pour gana bet na monaki que non pendant 29 ans bafungola la stade wana car 10 artistes mutu abeti c'est ça ezali échec pour na biso ba musicien tout nanga sikoyo combien de réunions salama pour na ba religion ebele ba match beta combien ebele voilà mais au moment où ils biso mokote au moment où ba course ya athlète et salama mingi te na stade te salama mingi pelate par rapport à ba match or stade ezala kaka pona balete mon apemi na onde ba sa eloko ne entouré mais biso peto yeba te mon eloko ba touré entouré stade wana kaza pona athlétisme so mona ba stade ba keta la course à 100 mètres marathon 400 mètres te donc biloko mingi salama pona stade wana et salama na ngote to esala na ngopena makasité yango na iliki ezali na mokonzi na biso ya sport papa na biso kulutu na ngai François Kabulo mwana Kabulo nasalelaki ye même nzembo mpona kosenga ye atala pe ba délégation mosusu alanda yango mpe naikoma mpena ke cyclisme batamboli kini momba final bakoti na stade tozwi le premier voilà donc na stade wana bamusike mpe betaka wana mais pendant 29 ans tozaka 10 personnes mpe nalobi boye moto akobeta mikolo oyo nsima na ya wazekwa na stade mingi ozalaka moto osi abeta déjà po bato mingi baparese okomprendre tika boye nazoloba na bandeko nanga misete moni bazanga ba initiative omona otenga si nasala bona musique ya Congo beta na Olympia obeta na Zénith oyebi ndenge ezalaka parce que nga nakendaka kuna sans producteur
nga mona misimbongo na nga na futi Olympia na bengisi batu nga ba yepe ba beti bona. Donc wa Monica za grand musicien nga grand guitariste nga grand boy na. Chalibaya kuna. Donc on la bosse. Kutu nazoka ba chanter muso même nga soki producteur azali na okena ngati. Osa ni na musique na biso. Fainéant. Osa ni na musique na biso. Bamba libanga. Et bonsoir Zoki. Ah, à quel hôpital, à quel Promédis? Ah, à quel Promédis, c'est pas Nicolas Ndoukou, tu vas soigner. Ah, bonsoir Zarabatou, tout intact. Danger. Quand tu as Promédis, fait déjà. Encore, il y a aussi qu'on a monnaie à table 1000 candidats, bah, plus de numéro na bago. Pour ba master, nous avons bananyo. Au monde, au lobby, les Cameroun, bah, tout le monde, il y a un peu de jalousie. Pourtant, bah, quand on sait que Kabouya va sur la nawaze, qu'on va couper na kabona, bah, ini. C'est ça. Vous comprenez? Oh, et mais Pascal Mongo le condamne, donc tout sans rendez-vous, bah, couper na ah, bah, ini. Ah, j'ai maté mbototo, mais c'est-à-dire que te, bah, tu as un basa, bah, tu maïli. Et on peut pas le faire, massa na bonga maïli. Et on peut te yo kanaka. Nanenga mabete. Pour bas niveau. Mais oui, Bosola neni. C'est ça. Après avoir que ton abat, na golia fufu, Bosola neni. So ibisoka, moni analyser la guerre aux na Ukraine wana autre na Ukraine. Guerre yakuna. Ya ono mona ba moiza la bongo. Ah, ezala bongo OK. Oh, ezama donc bato nazo tanga wana ba ndenge otolo basiko ba simé musindono. Tala ndeti mikolo yo. Ambassadeur na biso master nanga Emile Ngoy Kaso. Bandane pe musika. Na memika gabu déjà. Ka ne lo bibo meminga. Mais parce que tant ka ba noma ki ba moko. Ah, ka ba master na mais comment? Donc yo suko osala net yo osala master Emile Ngoy net na likamu. Osala nani? Ah, pour moi na kenda cours Emile Ngoy na campus ya économie na Hollande. Na on tepe. Oui. Ah, mais oui, on a appelé ça une conférence dans l'université. Na sala mama, ya wana moni bato na bazaka ba masa nanga po. Aligné musicien mais intellectuel. Voilà, aligné musicien mais ebi que virgule er moto ko so la pe maka mususu. Si. Il était bando ki kaka matolo lika ça dit que va ça souvenir pour na yo. Mais siko yo so mama ba idée. Mais comment? Tout à l'heure awa. Nazo trahi secrétaire Christian Bosembe. On conduit c'est ça quand invité nga lobi na 11h. OK. Pour nini pour na makambo ebimaki oyo. C'est ça. Mais c'est tunasi azo manqué papa wemba. Donc abengisinga abengisi payer mais tokokuta na te. Pour ça tokuta na bande maman na ba verser. Donc tu tokuta na été ya oya na air na yi. On ça tokuta écouter ça la bien. Mais qui m'a débattu. Poiso qui m'a comprendre. Donc mon amna que mais non mais ma bible on sait jamais. On est fier des peu bêta. D'impôt honorable. Excellence. Non. T'es bon ça la peut débattre. Non mais ça qui débat na débat ko luka muto gagner te. Ah. Bato basanga na banda kunde ba yeba na muto gagner. Mais bato be ba yo gagner. Na bien, mais net siko ngaso na débattre na Satan. Yo kasi bina ba debt ne ba lo ba peut-être qu'il a gagné. Ba rien. Au gagner quand. Donc débat ezalaka beaucoup tani échange des idées pour na bato basona na banda ko habiter koto na sepeli. Koto yo bona boy. Donc bitung saté. Mais il peut pas se faire une chère pe église potei. Oh, te pona te moni Cynthia Kapashi na besoin que une église te même une émission à côté. OK. Ça dit que matin ezalate les kamo umeli te. Pour ba on ba umela ba tanga pe verset biblique. Dans le but en général, ce qu'on a l'église. On dit quoi? Mais oui, parce que yo ozali pasteur. Ouais. D'abord, dans tout bana pene bandeli. Pour muto kabola Ancien et Nouveau Testament, il nous va kotanga mobimba. Ouais. Est-ce que muto ko kabola testament ya riche mongo bosanga tanga? Jamais. Toi tanga onzela mona bana nae. Te, ba pesa yo kende kotanga. Tant yo ya lobi que non. Dans ba testament nazwaki namoni eloko boye tikali définitivement pona mutu boye pona boye. Mais biso tozana ba pasteur o batanga na bango bible bandeli tisukate. Misuko nga na kaka musicien kaka. Mo fan de la bandeli tisuka. Ya ono moni eza passe mingi. Côté ya batu, on sali pendant 2 heures na chair, on fond la bible 3 fois. Non. On commis côté ya malbada yo. Mais oui, puisque là on y kozanga yo parce que nous faisons la verset. Talaka bible beaucoup nzambe. Donc likamutu yo koloba faut le kumezo nga pa ya nzambe. Et ozonga ndenge ni soko lobi moni bomoni idée bien eza na ngana bible. Ba ba lingi bongote. Azio ngona bible mais lingo la ça va tout que uti na bible. OK. Ozomona donc lingi lo kumbone za lokola yo. Yo ko raisonner lokola nzambe. Solo on est choqué ki yo kastan babaki ba kino ebele bazwa pena molimo wana somba elamba mais inzo angolo te.
quelque part batusu ba bien qui na moi raison. Non, papa maloba ki boye. Faut ça na moi si ya ngolo, inzo ya ngolo. Et vous appelez na mutuka ya ngolo. Yebisanga bazwa ngo sa musala. Eba tumusufu na tambola na mabanga. Est-ce que non se dit que des biloko wana bazwa ngo pena sa musala ovandika ozo souhaiter quoi. Tellement souhaiter minga maman komina. Jamais. Non. Quand on lobi zala na moi si ya ngolo. Alobi te ki pona makambo soki nini so nini te. Tu zo sala. Vous comprenez? Hein? Moi si o mutu zo sala azo aider yo. Mindele balobaka sika mutu azo réussir ezana moi si azo travailler. Ouais. Et ça dit que yo uti ba makambo na yo yimba na moko bopa. Il y a des makambo oyo c'est-à-dire que ils ont ça coûte moral na yo te yango moni alobaki donc ba conseil za ko pesa wana te yango na nanze momo na osala mikolo gikuchi wana ezali amour. OK, na langue ni na ki égyptien moni to komi sondo ko en Égypte donc gikuchi wana na phrase moza na kati na zolo baboyi bozolingaka bozwa nzambe na mabeya po bozwa raison osalela ete omona motu azo poser question sur mama nzambe c'est-à-dire ezaka po amona beaucoup répondre ete yango na pe na osalela ete basé belé bolimo zwa nzambe na mabe po bozwa raison osalela ete moni bolika bozwa papa na mabe po bozwa raison respecter mémoire na ete c'est ça moni donc o tshona ba sauce belé vraiment donc lingo zwa ika na problème poser que bomoni ba mission wana non ba musicien ndenge tozali boye faut pas comprendre surtout moto bozolanda sikoyo eza parmi bato oyo bazosala bakoki kosala honneur ya mboka naza intellectuel si moni naza wana na uta même kokoma livre na apporter babilo musu na musique na biso ifonga mona milobela ngo po bino boloba na bino ngote banda nzambe asala mukili nano moto asala likambo wazi kwa sala te tabibi banda nzambe asala ezate ko abwaki biso ba congolais non nanu nzambe moko esala danse moko ebinama te na 5 continents mbala moko kaka fimbo ntango baleopard batie bi bakongole tu bazolanda match wana na monde babina fimbo eza koza bongo yebisanga sikoyo apart fimbo somona danse moko babina ngo na 5 continents na même minute te côté on gagne comprendre fimbo lelo ozomona ngo komi bamindele bato nyonso bakomi kobina fimbo mais moto akolinga kitisa fimbo wana omonaka congolais moni de toute façon nalobaka mokombo susu na ba richesse ya mboka motema mabe ezali mais siko na babi yango ni numéro 1 na Congo yavena tobai nano motema mabe simba toyele mosusu diamant titre ya bacoltan bani bona bo sadi toza riche na motema mabe moko moni eloko esalaka bato mpasi ezali nini waze kwa bakangaki na makambo mabe te siko balingaka nini bato bafinga ngai bato baloba makambo nanga poto kokana bo tika la pe komona kwiti nanga te tozalaka na distance wana kaka distance osana te distance nazalaka masa Emile Ngoi Kasongo ministre na biso na hauteur nazalaka na niveau wana parce que ezali na Congo ezala ndeni nini mutsuka azosala musala na ye bien kutu ninga osala ngo bien na zusu binemi ebele mais soso sala ngo mabe allez bateau siko bazo ko atteindre niveau wana te ya wana un jour la Congo nazo pesa la prophétie to no mona pena mutu abwanya bazo wolola ye mutu oya azana yena bwanya te mutu azo sambusa même mbokale te yo une fois comment comment déjà surtout ba réseaux sociaux prophétie na ngo te c'est ça c'est ça la manango négativité en tout cas et comment vraiment opprimer bateau bazo sambusa na bwanya linzanza monstre recrutement ils ont la culture pays vie ou aux ara en effectif wana te recrutement ezali recrutement ezali donc bateau nazolo bana ba musicien bateau enfin ba musicien bateau tout ba kosa likambo na kati orchestre onga na sala ka boye na danser na likambo boye bolinga poya na kabino parce que en fait recrutement na orchestre ici là jamais parce que ils ont ndeni sikoyo ba leader tozala mingi te mais ba talent ezobima mwana moi azaki na 15 ans 3 ans après comme na 18 ans azana don ya musique ba luka siko leader à 18 ans te ba luka ba kota kaka na orchestre na biso ya wana to jamais okanga porte ya recrutement et puis talent ba kangela ngo porte te yo mona bidaki ozana musala na yo okatsa neti bokoka mais mutu moko ya wana zana talent moko bité pardon pas na biso
ya lokola ba léopard ou abetaka bale wana to mona neti ba kokati mo mona kamba mo pa péril deti mikolo péril radok donc garçon moko ya mona na biso moko abetaka na Angleterre péril radok lelo panzu akoti léopard malgré azoki occasion ko beta bale te mena édition ça dit bato ba découvrir namte bokanga komo na péril radok panzu ça dit qu'ils ont neti ya beta bale te mais ne bale mte beta kai tikabo mukolo ballon ça dit Pelé la biso wana deux fois te donc ya ka mal chance tant ya ki wana bon ngala bimba mana ngai lelo to ça dit Pelé bimisus bon ah ba beti était bon ça va konga kuna za Chancel Mbemba deux fois te Chancel tala Chancel Mbemba to ça ba Jesus to nanga fimbo nani bakambo bakambo fimbo vraiment bakambo ebi ke fo na peksa yo tikabo oh na jour de mariage fimbo na biso ngala za ki wana tout ça la mairie donc on est na commune donc oh fimbo ebeta biwana abeto na fimbo bosali kaka bo ngabi no bakambo diminuer na pardon merci Monstre na bona ki fils aîné na yaki na concert na yo et ça qui on dit non ba yaki mibale abi pe bazala ka mibale ba yaki la ya na leki ça m'a plaisir makasi ouais parce que na monaki na ngo opesa bango un jour chance c'est ça ya obeta net na stade na Olympia bazaki me bazaki bana mike moni bane leki siko bakoli ça m'a plaisir ko bomba pe famille bon et zappé bien to découvrir bana moko pourquoi ça la système wana ezaka bien parce que tant to votaka mutu même na politique to votaka famille na été OK moni to votaka na nuye parce que a vous appelle moi Simon Boya ya bien té c'est ça a vous policier même élection non voilà mutu voter na biso mutu boye voilà yo moni ba député o lelo ba bimisi déjà ba to wana mona jet numéro na bango o moni ya moi c'est ça to fo na photo na déjà ti famille mobile a té déjà bandi déjà moni té a té na nuye c'est ça si matin ba voter yo alors komika makele la moi si na yo ya bana na yo bobona bona fo ebelo ko lingi OK donc tant to bisa ba fiche na biso ya musique to cha jamais famille parce que mutu muso na famille na ko fingisa yo si bon alors au lieu siko to tala kasko mutu wana to tala kaka moto yo o biso to lingi quoi voilà moni Michael Jackson o na imita mingi to tira yeba na mwasi na ete kaka tanga baba no finga ile kama pédophilie alinga laksa batuki na za bongo te to moni mamoko abimisi Lisa Presley abiketala na linga ape moni voilà so ngape un jour ba no finga ngasko PD na msaba ngasko pe mutu mo na bibo bota mutu kasea osko neti bota la siko yeah mais lo nga ba finga nga ba bongo te bo Monstre oui na moni opesa yo côté na yo éducation familiale les gens na opena olanda pena ba norme ya bana mikili parce que to s'attendait que moi non ko saper musique hein non ça dit que ça oui na logique à Monstre tout le monde a je fais la musique comme mon père hein non donc oh tu quand moi là ça choix quand même oui en fait ça penza ba musicien comme carrière té OK batanga na bango bazana ba université batanga na bango mais eloko koli na ndako tout le temps moni yangona botika ça la passion na ye biso ba parents na biso lelo papa botangai aza o regretter mingi mo soto vandi bo a regretter pona za o pexanga guitare puisque yango te comment on laisse ça c'est ça mais biso ça dit que donc obeta guitare père a éviter c'est normal te moni boyemba pe ba parents ba éviter po ba panzaka ko kesango yango na eza bien te faut tika mona ça la talent na ye lelo na komo mona même na poto obeka master mo na ne tika mona na foot lelo komi boy foot régner à Rosana foot lelo komi boy loko yaki ke so ba no beta foot ba gangeli yo ba bisa diki za ko ande to ngobe bisa vina yo vraiment au Gérard famille ndengeni parce que to moni eza ngo ya kobomba te est-ce que lundi moi histoire ya mutuna Chabani record te aza hospitalisé hein ah bon oui aza epena 6 massage na boulevard à 16h ça sur Facebook oui président Chabani nga kufa avant-hier aza hospitalisé oui ah bon ouais bimi oui vérification bima ka il paraît-il que ça ba ndekone moko système ka héritage ne ezala kaka baba bien il y a bien ba parana voilà ya mukubwa de sali bongo ba bal pena ko raté na mutu efrolé awa mutu ke panzani
Et ça sur Facebook, na comprendre que nous éviter. Moi, c'est encore le banni pour la famille. Tena ba éviter. C'est que pour éviter. Na éviter quoi? Après mission, oui. Après mission benga. Ah, ça va. Le roi a un téléphone, c'est qu'ils a grave mingité. T'es ah yambate. So benga aux maman Francine. Moi c'est. OK. Ah. Encore le banni pour na babilo rabongo. Ba débat na babilo rotozora la famille. Tant on a boy vivant, na mususu muta contribuer à ça. Maintenant on recouvre OK. Mambo bana et comme moi compliqué. Oui, moni. Tant on va tourner la question n'a pas Jésus-Christ. L'héritage. Alors, l'ingé ko se prononcer. Parce que ça m'a camboulé la famille à Batou. L'église est obéie pour nani. Pour bolingo, vous expliquer na Batou pe ne ba ko camboulé l'héritage. Yo pasteur ba tchaki mo konini chef ya partage. Ya ba bien à Batou. C'est ça. Donc il y a moyen de se prononcer ça. Ouais. Ko lobi que ça m'a bien famille. Non, c'est très compliqué quoi. Ouais. Mais nazo ça Batou boy. Fachi béton président na biso auti ko pesa mibeko. Ba conduire justice ba changer même ba magistrat mususu ba koti bango na retraite mususu ba sali bobo na boye mususu ba changer bango mususu peut ba maintenir bango tout ça la confiance dans la justice. Pourquoi mo konzambo ka sala ngolo la réforme que non parce que yebi ke makamu mingi ba no sila kana justice yangwana na senga na famille na ye tala likambo ya justice mais na ko ba likambo ezali boye ngai personnellement nazala très troublé. Na gotanga kombote yaki na mimo nazala toujours na miwana tango papa na ya zobela nga nazala ki wana OK papa na yemiso ekufi yimta simba papa na yemiso mona soki na ya la Félix tu es là ah ça va boza bien ndeko na yo OK na tikala o mona bana musute bo peut-être ba yaka na butwa ponga pena zaola la wana et pas mina nga wana OK oui mais avant na osomba awana limité mais nazaki pe locataire na bandaki locataire na matete na quartier Mboloko na komi na limité. Le local c'est comment ils ont limité nzama banjelu balobika zala peka wana ko limité voilà donc mais lelo oyoka ipso que Félix to mo sona na bilpo na biloka père moni bana msuba yeba ki bazalaki bana ya mutu so mutu ngakufi moni babike babike biso so père na so Bill Gates ah ba yoko comprendre tant papa na kufi na yebisi ti lelo bana ba problème de succession moni ma succession mais ma capenza surtout na ba famille africain mais son on a conseil na ko pesa babilo wana ngafo boteka ngo kaka OK ouais bokaboli mbongo de part égale bon c'est vrai que ya ko zo ne mona ba l'équité hein pour ya kanit kana ya neti droit d'index donc bokaboli ngo partager kaka voilà na mtazu yaye on a mtazu yaye l'état moni ne bo partager ngo comme ça puisque ils en a battu mosusu aolinga ti bandeko basila po yesko yo lokola paza na kombo wana aso biloko wana yo moni na bible to na histoire ya mwana yo asenga par ne héritage avant akenda pa yemo akatani azonga lisusu mais siko so akatani ozonga te parce que père aza souté c'est ça moni to saka place okatani zalaka kuna kaka tika bato ba se débrouiller qui bien ba kumbela biloko père quoi to ba kumbela biloko na bango pona moment ne komi ya bango ouais mostre tababo ya gabana na yambaki just diena ngana iba ke tabawana ulia ke ngote mais just singa vraiment ke tabawana ya gabana elia maki oui pena mystique a fourmi on dirait tabawana ezaki pena tabaya ndika po yango pena mai mambo ebele fallait pas to liango selon ye yosko tabawana ozoka ka lokwa tabantaba ya bolimbisi oui mutaye ko osenga yo bolimbisi a memi 20 jamais omoni ngane na zabu ba likamoko boye et choqué bino me fubo e babo ba sangisa banganga pona komona ngai déjà na yebi OK oui OK moni mais batu mususu zo bunda na yo zo bunda na Jéhovah zo bunda na Yahweh donc yo mondo za no déjà que batu mususu vandi bo ebi ke koto pe ba osimbela mo lo chocho mais na yebi moni ngana yebi na yeba pena ke non pour le moment na oyeba na ngati pour mostrer linga makasi wana kutute mususu lisusu poso mutu akezo kisi pona linga makasi abakisa kutu abakisa po fona linga kaka parce na musu de na osala te mais quand on se bofani si batu bo sala nga mabe wana ndi moyen te c'est ça wana ndi moyen te quoi mokolo nzamba osala distrait bo sala lo na bino quoi ouais banganga penza mona mena ba uti ba bene ba tikabo on s'expliquer ko OK mon ba uti ba mboka bo baye papa ngala isa batu boye
kombo elandaka bakoma nanga baze quoi veut dire moselu moni eloko bozoni ngabo kanga me ezokima kaka koma yo mto kanga ngote pas Simo Kimbangu oyo kaka Simo Kimbangu tant ba ko kanga papa c'est na ba belge pour tellement ba miracle les kaki bonzambe les kaki ba belge ba ko ba kanga yi na ponga na sa mutabako na mbanzangu wana ba chef oyo to benga babenga ya groupement koko nanga waze kwa sikoyo ye pas aki chef a groupement au belge ça sala mundela sala ndeni alinga bundisa bino mais abanu yo signé kasi signé ki yazo manqué yo pe kuno signé ya manqué ngali bobunda atekele bino so minduki donc pendant kanga papa Simon il fallait ba chef wana ba signé mais so aucune histoire ya religion ki mbangisa ba biso ki ezana moko aboyaki OK muselu bandaki déjà wana abinga boko ko tsana makamona te ayisi ba belge na ko signé pona moyo na mabe mote yango na oka kombo baze ko itikala na religion ki mbangista eza komo ekota lelo te OK donc muselu ya kala ba yaminga na nkamba mbare koma koko na bino abanga te ba belge pena na ba minduki na ba nini ki tuluka nga papa Simo Kimbangu ya lobina ye moko mutaboya ye moko ki ba nyoso ba signé sauf ye même na période ya papa d'angenda bazako luka toujours ba yeba wa ba successeur ya waze kwa wana c'est-à-dire que moni sikoyo waze kwa wana d'autres ba waze kwa wana oya koko wana bana na ye ya liboso botaki bangonde bana d'autres ba neti waze kwa wana aboti neti awana sikoyo ayiko bota sikoyo mama na bazeka luzeka OK donc awana mama na bazeka luzeka kwa neti azali toloba mukolo ya papa na ngai OK so mwana mususu ya bazeka wana yeni mutaboti sikoyo papa na nga papa boti ngai OK donc tobota mandingo wana yango moni lelo na religion kimbangiste tozalaka considéré à partir ya kombo ya papa ya koko na biso wana voilà donc so lingo sala nga mabe ozoma sinzele ya mulaya donc faut gagner sous un kamba quoi on gagner kamba on gagner c'est-à-dire on a ba place belé au kokate oui monstre Said and Play il paraît-il qu'il a poursuivi la justice n'a invité ça pourquoi et puis les lois a déçu la Said and Play la Gestac bano nyonso balongwa cultura pays est-ce que peut ça va rendre la chance to bango monde ba abusa na ba carrière na bango na bango moko yo déjà en tant que papa peut ça va rendre la chance na lobi mais soki ndeti par exemple na longoli mutu na zongisi so za chance te na éviter et puis mutu wana so azoki na mabe mingi alinga zonga sono orchestre no pourquoi c'est ça yano moni tango lelo yoki leki na ngai Said and Play ba kena ko kangai naza na force na pouvoir okangisa mutu te eza rande ni tango batindela mutu convocation soko négliger yango l'état fa luka se saisir na yo et puis na convocation batiaka motif te batiaka te ke bakangi yo po et ozande nini si to futinga bu to ni zoko bunda alors que na to kingo voilà ya ozaka ba kocha motif te yaka oyo kelango wana leki nanga boyeno ko yokango yango na l'état ponga naza na cachote naza na ba mandat d'amener na ndako te na ba convocation te ba mandat de comparution naza na ngote Fati Béton oyo lelo asali ke le magistrat a bougé bango ponini a remarqué qu'il y avait un ça ne va pas fona sala boye po justice ngo ezala pena non ndenge sengeli lelo mboka na biso na ba difficulté belé mais na kota justice na biso to na justice yo kana komona ngo mimi mutu na justice bat ba mona mabe ponani ezali occasion siko oyo makambo oyo leki nanga za koloba a prouver l'état soka moni que ils ont bon côté parce que bauti kaimba mote so moni l'état zovana na yena no passage mona ke no boyete mingi bazota la programme me ba ko ta film te moni ngana fundi mutu na famille na ngate et puis c'est pas la so mutu memi na justice il ngola sayibi nzela kisite mais ma tumuso ke no na justice surtout ko sale mabe non mais ok ni pas banganga mbala moko so ba bomi ba vai nai moni donc tant que tu as fondé la justice elle était que va fonder na éviter quoi na lifelo pour que ça s'appelle lifelo on peut se dire neni na éviter donc elle était que va fonder place beaucoup boyer le billet qui n'engage pas le combo va fonder na lifelo te va fonder te place ba kata ba kingo va fonder pas à satante puisque banganga basali au moni Cynthia Kapachi mais fort au le sali aux na audience aux na
so yoki muto mo osakana nango à moins que utiliser une force mususu. C'est ça. Vous comprenez? La force yo sala ki tande siko na monyo na voiture na yo oso yaki déjà excusez-moi na lobino ma pas so ba kansa na voiture te. Ba bien. Mon voiture no vani na oso c'est la ngai na bongama. Oyaki kutu déjà obimi ozongi lisusu kutu soto sisi o kene susu le musu ba démarche kaka. Ben fort wana sikoyo ka mutu manga bimba moko na eri kutu Cynthia na eri kutu boy bona boy soko elambe baby mama ba kena nango na pressing ouais ben soko réputation ba kena nango wapi c'est ça na justice ya ono moni na boye zala ya bato mokili ouais na kena justice na biso ya l'état que yo l'état boyo ka yenano ya lobi boy approuver yango soko approuver yango ah mais c'est bon puisque ngai mona ko décider te que Bosambisi ti 2024 ti l'état. Ouais. So l'état pas monique moi comme on coûte nous on a seul moment malongate ça des aboy. Biso to comment vivre na fufu na discussion. Ya no mona soki fufu sili bat basiliki. So discussion pas sili bat basiliki. Bat ozo silika pona sili discussion. Tes adèbres il faut continuer to pe na noya. Botika ba finga kaye. Boka batu mimba linga ba joindre nga ba kokate. Kokate parce que na makambo belé. Ya makambo belé wana. Il y a makambo belé, c'est-à-dire que ça makambo ba classe. Ah, côté on a ce que makambo belé. Mais on dirait ce qu'on dit on aura à Koffi Olomide ça là sous moi genre côté il y a banana orchestre. Nous tu l'as oui, amitié wana. Ah, mais ce que bobongisi ngana bongisa na ndeko na Koffi Olomide, le mur de lamentation. So yo za na problème na yibo bongisa bi bongisa na binote. Mais ko lingate a tous à la condamner tous à la ka bongo. Puisque so futate na lobi lelo na nenga mabete oni ko batumi baloba bo na TVR mo pe na mona bo pesa ba ngopele musuma regard na banzembo tu banda opire bima ki webisa nzembo eleki opire bima oni otindi langa bo yo ka neti nzembo to mona eleki opire te isa no ka ndenge moko mais mingi mona ka opire eleki nango puisque deux talents basangani to ko ka jamais ko yema ndenge wana na ko inana moni dans l'animosité quoi ngana ina yembi la kei aimba total te ezalaki Koffi avandi boye zoye mbape mona bi ah bona ah place on yemba bien obi koto no yembi pendant obi ça va boye na bobona boye nga petango ya zoye mbape na moni toujours la kisana te to bane toujours s'entraider kutu nga mona zaki plus na besoin na ye taka kolo rumba abi bosala sko rumba kolo chacho to ba rumba solo bine ngona batusu basiliki chacho donc navandaki pena azogidenga pena mona titi place on besoin na seha kana oui on besoin na seha kana ça dit que type wana a génie vous comprenez a génie to reprocher makama na to lingi ote aliaka mingi te ote boina boye no to yebi wana ngolo bano makama ni yebi mabe donc mais c'est un talent côté savoir vivre côté talent azana talent non ndeti na ibaka to na asala yepe ba promotion trop pour na stade na yo na monaki oui trop oui ouais ça dit que moni na moment moko boye na lo balika moko sala nga passe ouais moi na moment moko boye photo sala effort to la sa que to imita penza si omoni mingi bazawana bazoko imiter nzambe te parce que Dieu est amour ba on sait pas comment na bango haine omoni déjà qualité au batika la jamais au sala ngo pourquoi déjà haine donc moi imiter ce amour ezalité po boza boye soki bato mona ki ngo mabe ndenge na solo na Koffi en tout cas bo skiser biso parce que to continue ka solo là ozoma même s'il faut tout ça l'assemblant tout ça là ezali pona biso mbale na Koffi te mais pona jeunesse génération ezoya pour tika la batu héritage ni ya kanda ah bo bisanga kanda ni no etika ko héritage na bible kanda exact ça dit que so ba fani ba bible tozong sana discussion avec na 1844 tozong sango na bato fani sikobo yo oyebi ko pense non exact et les cas ba discussion sur les cas ouais donc il faut même si on ça l'assemblant même si on nini mais d'abord on a semblant ça la tête en tout cas ngai on semblant ça la tête pour nous a déjà fanatique ya Koffi Olomide ni nazabo tikabo oh te yesu ko zula on nenga mabe te na nenga bien na oyebi na sens nini bato bakasa so le besoin fanatique ya moto donc za zoba na ye bo siko neti nga na za fanatique ya fufu to ça siko ne siko na zoba fufu quoi le son nazo tambola na ba fufu na nga na nzoto tout ça c'est ça qu'on a tient na carte d'identité te
nazali na faible, c'est-à-dire que na apprécier ka fufu. On comprend? Voilà, donc si on a fanatique ya Kofi, donc on apprécie ka Kofi. Ningi na apprécier ka Sami Chintu. On comprend? Ningi na apprécier ka Disha tipo, c'est-à-dire que na apprécier ka Vienanga Jossard, c'est-à-dire que na apprécier ka Diti Mikolo nazo ko apprécier Adolphe Dominguez. Tikabo. Parce que na sap ye mutatikali. Sap jipe koti susu wana zongi hein. C'est-à-dire que sérieusement na minute na Congo awa na ba Messi mutaleka Adolphe. Bon tout ba ke akoka na ba mwana mabatu mais aussi na otanga ba komote quoi. Mais pour na ngai numéro 1 za Adolphe. Tikabo. Mais et omoni pour mes alliés ko sombela ma cherté e bongisa yo pe. Nako oser. Non e bongisa yo maman, il me faut bongisa yo. Et là, je fais bon, ça va, tout le monde me dit non, on va la télémie. Adolphe, c'est quoi télémie? Et mon fou tout azami. Il y a avantage d'Adolphe à la des deux côtés. So boling ba drôle, tout ça tout ken ba drôle. Mais so boling qui patron. Oh. Ma deux so biso bing mon patron ndenge ni bo des fois tes garçons. Mo lo kuta na nai, tala ba baga sana ngo, tala ba bijou neto ngana sana ngo bo. Oh tu donc ba copal. Oh, et pas Adolphe Banzanza. Mystique, tala kaka. Il y a des amis à Agé Matembo Toto. Donc, deux fois. Donc, moi, ça a été l'hôpital, ça a été l'école, l'université. On dit bijou dans oui. On a poussé mon nom. Excusez-moi. Ah, bijou kutu. Ah, oyo. Mon dit bijou ya. Oyo ali bosso. Juste quand ça tola tarabilo comme na mona Agé Matembo. Tikabo. Na yango me ya na. Vous comprenez? Ndeko bomba yo. Même pièce mais yesiko ya musuni nango siko or na or namona en tout cas limbisanga professeur Taylor Lubanga na bijou moko na loboko parce qu'on a pona le quoi na linga ba bloka bijou OK na bini mutunanga wana bijou moko bien a cheka bo pak apesinga ngo tikabo tache ko le lekala ki wana ba chilinga bijou liboko salibo ça dit que nga kasaki za pepele et pesant 450 grammes s'il vous plaît 450 grammes. Azana on ningo na lobo tina kingo. Donc biso to kasane tout ça ba saper té. Ba bomba na baza. Azana mbongo ndem taza saper. Parce que il a mis en a pris. Ouais. So lingi ba tango na kota ba saper té donc loba ko za modéliste. Oui bo tonga ba bilamba baning banim. Mais moto asomba ba bilamba akoza saper akoza la paix politicien. Ouais. Puisque loko ba ti siko na ba magasin minene, ya koza na ba moyen osomba. Yo banana réunion de famille, réunion ya ba master, boyina yesa somba kiango. Le temps yo ko sambongo wana ya lekila pièce mususu. Voilà. Il y a un clin d'œil pour tout concerner tout ça va s'appeler. S'appeler ça muto azana mbongo na ye, muto atanga, azana entreprise na ye bien, azana poste moko ya bien, to azana musicien, mais ba na fruit ya musala na ye nde azolata, ye wana s'appeler. Zanengi mi balé, l'extravagance, nanenga sérieux. Voilà. Vraiment. Monstre, et là on est au reprochara na moi façon la mission qui nous a zéré exemple tout le monde a mis ça là mususu ceux qui toquent poto ils ont logique muta ça là pour azana poto mais awa mingi au monde am tulem so ça la cirage a magaza na mbongo te magaza na musala te bazolo baba misala mo ya papa mbanga na oskola mitukate mais entre tête na misala mususu o ezana on a diplôme te mais pesa mbongo o là sous jeunesse et zo kokalem sous se prendre en charge te pour na sous soni to pour na otala miso bato conseil ko pesa la jeune génération ba Holanda te balobaka il y a pas de sous métier musala bozo bezala te tout ça là bo biso tout ce que to kumba milliardaire so na olamba la moninga vous comprenez ti mutawala belo za peka milliardaire ouais arondima malgré ba milliard na yona bona lamba quand même quoi moni mais tant on olamba na baloba nini domestique ouais mais faut le bas domestique milliardaire comprendre tout ça la gagné biso tout ça na bobi tungi sakate lix ya solo ils à la santé moni tant on a en bonne santé au l'équipe même milliardaire au fallait là ouais puisqu'il y a beaucoup pour la promise que la santé tungi ça c'est ça donc moni finalement to suka kana o nzamba sala santé on nzamba pesaka et on a ils plus comme ça biso plus riche vraiment on a un mbongo ça veut absolument rien dire ndenge ya kozula mbongo soki mwana nzambe alobaki asala ngona nenga lolendo alinga wana zoba dima et surtout na Bible Christ atika aussi ma dimité pour la période na epezaki na osute na kama akutu ndenge zonga susi ko tikabo yana bino ma Bible on a toko tate quoi toko tate bibliquement mutu lelo ouais mutako cha dimité ouais mais Jésus Christ mwana nzambe yo ka ba pese dim
Non, raté, hein. Moi, on a sotali na si na marque 6-3 ou bien marque 3-6. Mais go raté, nous sommes balétés. Marque 6-3. Bon, action de grâce. Offrande du prophète. On a dit que Jésus qui s'allait qui charpentier. Ah, na sala charpente alors que na bon na dit. C'est ça. À sens té, moni, do azaki charpentier, azaki na musala na. Donc et là on a roloba, soki ba musala ezo permettre bon nga yo na zolo bana bino lelo. Na tanga na poto na zaki boursier te so na zo salani. C'est ça. On faisait les ménages. Compagnie nango fungama à 5h du matin. Ça a ba ménage. Faut ya mingi na ba bureau. Au lexi ba aspirateur, au lexi ngana au lex appareil mo ba ko aboye. Moni ba pare mo za na likola ba karo boye. E ba luka na mona pour ça. Ni joke na Dubai pam na so mo ngona. Donc au mona appareil mo za neti disque mo ya munene boye, ya rouge ou bien ya bleu. Il y a vert plutôt, on est baluka raison ni ka ba karo. Spécialiste moyen té. Tikabo. Parce que la machine on a so ko aussi mango. T na qu'est-ce université. OK. Bon ba nzembo tant nzembo parce que ça est on a ce ko te nzembo artiste ya solo ko jamais ba commencer na 15h na 16h. Et il y a ka partout. OK. Oza la zolia boye idée moko yelo tiki mbala moko OK comment. Ogola na butu bo pa olambuki mbala moko. Iloko yo pa yana ndeti ngai na la na guitare nanga. OK. Et puis tant qu'il n'est comme il est là, so fini quand maman ko enregistrer. OK. Makanisi na yo olobi ki bo boy. Et comment na bongo mais inspiration et à tout moment. Il y a un moment qui na kati ya Bible, so tali na Bible bien. Tant bazo kabola mabele à Israël. Za maloba ki ba tribu na baza 12, mabele na bokabola na 11 tribus. Pour tribu moko zale wana ba Lévi bana Lévi donc ba lévitique bango bo pesa bango mabelete pour bana ko yembela ngai na temple pe bana sala misala ya temple. OK. Donc ngolo ba muto asa ayembaka akoza na occupation mususu mingi mingi ndete ba misala te po akozo tenter composition za la 24 heures sur 24. Wow. Moni. Ya ono moni tant ba tulelo ba zolo ba makamuleti ya banzembo bona ba zobo sanaki ba chanteur ba instrumentiste nzamba pesa bango place munene a éviter que kutu ba zo même mabele poko zo mabele en fait ezanini ni ngoloba on va sala bilanga to ba no boko la banyama menza malobi te ba musicien te bangote ba kokate do ba fa sala kaka wana po moni période on a pe ba magasin sala ba sime ya osombe zala kite bango ba zo sala kaka na butu alaxi bango ba sime on ndenge zalaka na mo ya pesi bango mayela osala ngo voilà donc ya on moni musicien aza ngai likamotuni salinga passe ezali nini ba jeune plus sérieusement quoi. S'il faut aussi ça pas tout simanango ke na classe salon. Ouais. Ngana zo bana bino na sala yango suka na zo ka diplôme. Tout ça là ba petit boulot. Na bana ya ba riche ba sala yango na poto. Ouais. Na bana ba riche ba sala yango pe aw. Na bia po ozana mbongo ebele mo na ko sala petit boulot te bon mais ça entreprise mo kono. C'est ça. C'est ça aussi. Faut que na boulot amuna ndenge zalaka. Bo sa na bikolo mususu. Vraiment. Ba rigueur wana ya ba tanga bani. Donc bana Bill Gates ba kenda classe te. Pour perdre na bango milliardaire asa bongana mais ba mbongo wana yoka ba milliard wana ça na peso na bebisa vie na yo na ko so 10 milliards na bina yo sinta na no futa yo par exemple $100,000 par mois tangela ngai 20 milliards oyo ba tilongo wana o sala ba ne po 600 ouais oya kaka boulot no ka kotanga otangi o classé bien bébé o komi wana 1 million poko ki sa 10 milliards dans sa yo ta ba 15 ans ouais zomona ouais yo ka saba 8 milliards ka saneti ke ya disiki aka camarade na hotel un des trois te ngana yeba katana soma ndako na limete bo ski singa na loba prité mais to ka ki va pesa on pesa mutu ndako na sponsor mo quelqu'un chance to va pesa quand oh même si tu vas quand tu vas monstre gras au fecha soki ndenge wana kasi ba miseni so ko fallait ba zongo pesa ko misu to ngina mona bralima balekinga wa binda kuna bango monstre tika boy aputi ngana ko kuta pe bato na bralima oh kasi ba ndako na bango za o bralima pa pesa ba on a la chance bien non yango respecta le pamote monstre t'es en tout cas sur 100 autres sali après mamie lela ils sont toutes les que le pas fait ça té zaki boy ngana zaki na mbongo nanga OK mais zako kokate pona soma lopango OK na solo na bralima abaxelinga ndambo ya mbongo mais akabeli yote moni OK
okoti nyongo soko beti concert bakati basalisi nzembo bakati mais c'est comme ça. Donc c'est bralima ce comme ce qu'on a évité c'est que église à noirité do boyeka ba pesi bino ba biloko ba pesa bino donc pourquoi ça la mais ce qui ngona de batuni so ba continuer so bralima de bazala banda ka binene ils allaient 40 mètres sur 60 ya munene makasi des villas na kata le pango ça dit que donc pourtant on a kena pas bata bralima ba chef nga kutu ba banda ka boyete mais ba mo so ba susu ba pesi so ba kabeli na bango non ça soit éclaircir yango na moni mingi ba la programme ba ko ta filmer te tuna ba ko ta tuna muta ko ti filmer te ba expliquer bino ningi filmer mais au contredire Afrique tete mo na bisila bi maki boya maki monaki o te bon na monaki na voilà pela biso ba photo ba chaki wana et puis ce qui bralima sombela nganda ko kasa elingo ba sombela ngapa na musana ngai fona c'est ouais diseka monaki na osala ngo bien non bana batu basomela nganda ko te ba defisaki nga mbongo oyo za kozanga ngai moni alors yango na siko na s'arrange ki na beti solo pona ni ngola na so manda ko wana siko ezaki nde nini il faut bokoma ba numéro ya ba billet nyonso po famille na ba nga pe na boyi ba roba na 100 oyo ezaki malamu te moni na yebiso zo biso journée momba mais ça na 1 million te bon milliard c'est ça il faut 15 ans vie na otanga kaka on ba embaucher nga place moko boy ba futa nga bien mais otanga ka mbo vraiment monstre boza na pas vrai entrepreneur hein artiste musicien pour la nini bo les gars on a ba artiste la binoté qui à part koyemba à tozo yembo zo $100 il faut luka et multiplier autant la leader te maman na habité peut-être que mon continue koloba parce que peut-être ça na nga émission ça dit ça ndingini pardon ça ndingini moni même les lots dans un ba mi dans un ba moyen dans un ba poste il y a bien beaucoup na bona boy mais au kendete qui est par exemple les lots toi ndeko na biso mo konza numérique quoi et berande kolongele asa mutu munene lokona na ibani na ye to ache matembo toto oloko na ko expliquer que non moni na sala likambo boy ezo sanga ngai boy akopesa yo parce que yebi ko zonga sous l'obité comprendre bato mbongo eloko baboyaka ezalaka na bien mais mutu muso opesa kanda yo kutende tena CG Kabuya bon ou excusez nga hein ala politicien bato mi na otanga lemso ba politicien o expliquer na wana pour moi $200 atayo mo et puis que dans 2 mois on a les sous il faut expliquer que non CG non on a ça la boy et puis que muto soko na aider ngape un jour na vous en a difficulté écoute yé muto osali sangai un riche crée ses propres riches. Vraiment. Mon. Et ça la bon. Riche a créé sa propre riche n'a pas ébiqué. Nga l'hôpital na comme la difficulté, toi même. Quand tu montres ça pour difficulté te. Banda na botama tina ko kufa, na na mona te mutazo bela. Mbongo yesi mina lipeka. Et kini na hôpital mbongo ta ba dola te. Et ça la ka batu basima. Batu kaka, ouais. Mon. De yamona face à la bien na batu un jour ba ko memaye. Ouais. Mon. Très important. Bato bako pangusa yo. Très important. Ba faiblesse monsieur Zarmina même saleté dans tout no ko pangusa ngosote. Mutu même au combien de faiblesse mo so ko même ko ni kam ni muté. Et comment? Bato bako ni ka yo mino. Mbongo jamais ça la misala wana. Ya wana un riche crée ses propres riches, c'est-à-dire que il faut oza o créer bato mo bazo na ba projet, ozo soutenir ngo pour lobby, ba projet na yo mte sala yo. To bato na ba soutenir yo. Vraiment. Voilà. Donc ba mission na biso malheureusement dans la musique pour mission na musuna ebité to liko cha fier liboso dans la mission na mascotte vakala kazi nensamu yo comme moto vakala kazi nensamu donc abino mais ningi zali na photo lembisa er moko fier to lekisa jalousie to lebisa ko lula moni Zulu la Mouninga, mais lui il a travaillé. Toi, elle a travaillé. Comment on voit la présidente. Voilà, on a commandé Thibaut Bonabona. On va y aller sacrifice. On est il Kambouana. On a aussi par exemple on était pesa biso ba voiture. Mais ça complexe. Moni. Faut te la paix aginer aussi la voiture. Vous voyez. Net ngane nazali aboy. Dans la moi voiture. Bon, moi ba voiture, mais net voiture Infinity. Natambola nango. Mais Evan na on appelé mususu 1 mois na tambola te.
Au moins, on a été buzoba. Faut na senga eloko oyo. C'est ça. Il faut tourner. Pour répondre. Et dans sous mususu ya. Donc ça là bon, il faut être présent dans ça là. Que dans la terrasse. Voilà. Dans ça les kamoko boy au lobby lobby. Et tu président mono pena que c'est excellent. Bon, ou bien président sommet dans la combi parce que oui. On a et pour la rata. Mieux les voiture à fier. Donc ça mutu mabe. Zomona. Ebi roga roga lo mo sali. Après si roga roga mbote na Brazzaville. Donc garçon wana bon na ibite so aller à fufu pour me connaître kutana na mbele katika tasaka fufu. Obi lo sali. Asaini. À perdre les solistes naïe. Ouais. À perdre l'animateur naïe. Ah oui bon. Bokate. Voilà Sabino Sikoyo. Musique ça la marque animation té. Et ça m'appelle na solo té. Clavier comme te beta ki mboka mboka. Yé mo pas combien animateur. Bokoko. Bokoko. Suka. Mikolo suko nzungu. Ozo tali nzungu. Non, tali nzungu té. Mais vieux ko beba yote. Tika bo. Oh. Oh yon nzungu bon, malgré kaka ke. Roga malgré TikTok eleki nango kaka. Talaka tout sanga na fabrication mo le kabiso za. Somo. Mais nzungu wana siko yebisanga nanu nzungu wana ndenge za wana. Muta filmer un clip nango siko HB. HB en tout cas plafond. HB ko tiko na défaut. Siko tala clip nzungu yoza chroniqueuse so koti tala kaka. Omona mina ke non. Natangi comment on a pour nani parce que l'axi qui est monique au gros à la tête. C'est ça. Je vais continuer. Ouais. Pour yo mon anite on a sa boy na kitira pays. Ouais. Te soko keiko moninga sali soliste azate aboy pe obeta solo qui est mon sou grand guitariste. Habité to beta clavier. Animateur azate lo bitenga mono zo. Soko yo ka banze mo. Eza na audience kolekana o ba soliste ba beta na o ba animateur ba boka. Roga continue mo kaka. Tika boy. Te mais te na conseiller azwa animateur mususu kaka. Moni azo pe ka ba soliste po asali démonstration na bisope. Ouais. Que bandeko nanga so moni muta kei. C'est ça. Tika kende. Sala ngo yo moko. To mutu musu asala. Oyi moko musu to vanda boye. Je nanga moko mankaki manoko wako. OK. Je nanga na teti bo skize na tanga komo na été. Kaki mutu azo sa manoko. Yo ka sayo beta guitare. Bateti baliko. De ozo sa mutu ke enfin, yo, au cas où tu as ta guitare, a fait quoi dans le binori. Donc, finalement, on a défaité. Et elle était qui les solo, on a télémi, maintenant on a télémi. Ah boy, ah boy, maintenant on a boy. Mais na ebisio tant ça on comme na famille maintenant faut qu'on a battu ba yaki wana milai. Mais ça qui est déjà. Ba manquer prêtre. C'est quand ça quand de petit na to ke nga habiter vie ke nga entendre un concert. Ah bon beaucoup. Donc mais qu'est-ce qui s'est passé na maloba ya manwako? Ouais. Alors qui phrase moko ti lelo etikala ngai. Abi lelo na zate na zaiko bato abinate. Bazaka. Nani. C'est ça. Mais viens nga manwako na sisa bosa na phrase wana. Mais aloba nga moko boy témoin. Abi mais hier azol banga na bobeta guitare te mais oui mais moni so za remplaçable. Siko na za na zaiko te. Bato bazobinate. C'est ça. Donc bazui soliste muso so binisa bato. Nga na ipse kete nga na sukisa ba guitare. Pour na bazobeta ngo baka bato bazobina pe. Donc on se complète dans la vie. Très important. Oui. Monstre, l'actualité Zanisiko. Gikuchi. Gikuchi wana zali siko rumba parce que moi to bimisa générique ezate po ti année prochaine et logo oyo koleka TikTok ezana ngoti. Moni. Talaka nzungu ya roga mais TikTok le kianka. Moni. Et puis roga ibo soka vana ba no. So roga so comment raisonner par rapport à TikTok. Pour générique oh ngana et surprendre ngai quoi les nzungu. OK. Ah na moi oh on doit travailler. Donc mais sous pour nous zongi pendant moi na malamu comprendre que roga fa travailler sous parce que TikTok est ça ya ngana ngana ba ngana bisa sous te. Pour ce ko gagner ngana bano bo ça va mutu nzungu pezali. Ils malgré ça ngate mais ça biso ba musicien. Bien on yango na parce que biso ba musicien. Ozo sepela ke fali pour pas tia sous libana na arena. Mais ngana nena sali awa boye nazana besoin ba musicien entrepreneur. Ouais. Mon sali ba musicien oyo ba kana ba grand projet. Ezana mutu mo na économie comme on a John Maynard Keynes. OK. Ah, les économistes quoi. Pour nous appeler économiste. Mon problème nanga place ezali ba diplôme de lekebele. Bien. Donc John Maynard alobaki nini? Alobi omoni po mboka ekene liboso.
to mboka kendaka liboso kaka na ba grand travaux moni tant bozo sala grand travaux lingo bandeti ba chantier minene moni omoni hôtel mo bazo sala na nzela ya Pullman elo mo sala Lafayette boy ouais somo trop très kitoko 12 esili to vandi ce que moni ba sala ba travaux na yamba benga ba grand travaux lobi soko leki wana omona ba misala ezwami ya comptabilité parce que na cuisine on a faut battre basala sécurité zumi sala batu ya kokomba bazui misala batu ça dit comprendre kaka voilà okay. Grand travaux et bimisaka mbongo ce que sili bani suko ko tsambongo donc mboka ki na liboso na ba grand travaux il faut tous appeler na ba artiste ou ba na ba grand projet vraiment moni voilà donc on a bonne chance na fali bonne chance na bandeko oyo bazo penser biloko ya minene vraiment c'est les Congo qui gagnent vraiment. Merci monstre. Tu es en studio hein? Oui, donc tu es en studio. Babenga, batamabanga et tout. Ah, jamais discours en égo à la yangai quoi. Pour yon zéro ça appelle la sélection na yo hein. Olobi? Vous avez appelé la sélection déjà bakanga hein? Non. Ils allaient toujours battre oyo. Yasika, bani bakota. Bako basala na nini na yo mais ils allaient boyer. Kala libanga ezaki likamde cha ba voyou. Moni ezaki lokwa neti po ezaki ya mingi neti batu ba mais lelo oyo kapena ko professeur Emile Ngoy oh c'est pas n'importe qui parce que azana a besoin ya comme on a yi webi ba maman na biso na ba papa ba kena ko voter ba voter pe ba kombo ba yo kaka na banzembo mais ils allaient rappeler bien mutamona quand même photo po c'est ça moni mutu muso mona comme on est yo kana mais so moni longine neti ko peso motete on a fait ça que vous me dites aux appels sympathiques pour moni po ça bongo tant tous aki bana miki tous ko tuna air na montre na mutu nyo sauter so bima ko tuna air mo na bat baleka ota neti kamera men no ko moni nani jo mystique neti na ko tuna air on m'a dit sympathique on m'a dit ba frère donc sympathique bona boy mais neti quoi faire dans na kula kula ok para kula tuna Maître kula yo mo yo ki ba ko tuna RT cadavre no ki méchant ele ki trop Somme. Donc il faut misaler ça la maka. Vraiment. Bah, grand travaux na kati mboka. Vraiment. Donc non, ça va, on ira trop loin. OK. Merci monstre d'amour, oui, parce que moni excusez-moi na lobela moke gikuchi. Ouais. Gikuchi zali rumba. Gikuchi. OK. Zali gikuchi te, zali gikuchi. Gikuchi. OK. Gikuchi. Zali nzembo o rumba o, c'est-à-dire que yangonde na lingi ezala cadeau. Okay. Yanga waze quoi, pe ya cultura pour na ba période ya fin de l'année quoi. Vraiment te sentir dans ça les formes ko. Oyemba yomo. Oui, dans un orchestre. Okay. Mais au moins loko la to benga onini featuring ba décider ngo bo été en avance. Pour to ko ba place mo to mo na niti awa rebo fayemba. Ouais. Ah rebo soye ça la biso bien. To inos biso ka ya. Ouais. Moni. Awa to moni niti le mususu Vanny Morgan. Il y a inos biso na danse. Danger. Vous dit ba Vanny Morgan. Zomona ba Claudia ba Kissa. Ba Kissa ouais. Ba Sarah Lula. Nga passe na nga lelo na osenga na ba konzi yango wana toza sous na papa verkiste. On va retrouver ba talent. Les talents féminines, plutôt les talents féminins lelo eza na moi problème. Makasi. Moni. Boluka bato ba ko encadrer ba fille. Vraiment. Même na ina wana bo mabe ya inande ba on so ba sisi la classe ba kena mama l'église. Moni. Te ba orchestre na biso eza ba sanctuaire à Satan. Ouais. Moni. Donc faut boye ba ngona so ba na inako. Moni. Donc on peut mettre clavier les gars en église kaka mais comment? Oui bien c'est moment dans la Bible comment on cantique des cantiques. Oui bien. Ce que tanyo moment comment ça mes até? La cantique des cantiques comment ça mes até car amoureux mo azoli la moisi. Moni. Roi azoli la silamite. Bali to ya danger bani. Azoli la car azoli la. Ti cantique pe sili. Asa na lizo na maman zambete. Donc le ngolo baké banze mosusu yema ya bolingo. Ya sorte on appelle ça dans la Bible. 10% de la Bible les abanzembo. Ne sote ka yawe kumama boni boko. Vous comprenez? Bolingo pay eza na kati ya Bible. Moto akufi nzemo ya mawa eza pe na kati ya Bible. Bana Israël ta bazoki ne baso armée na bango baza pe ko yemba eza na Bible. Mais toujours sorte ba tumo babima. Ba kanaliza comment ndetiki? Ya Satan. Ndeti musique na biso bona. Pour neti nga oyambi boye.
non mi lobelate quoi bato bayebi que nazaka na moralité moko boye ouais ya makasi donc ne naza boye bato ba excuser nga na lobi te ke mabe donc na lobi boye naza moto akwiti te ni ya diamba ni ya masanga ni ya nini parce que la lingate un jour na ba nous ba décision na ba état wana ya bakwiti Yana qui m'a n'ango. So linga masana mbela nanga. Te ba mi ba misenya son dirait. Kaka lo na loba na vie nanga na ko simba te malgré mettre kula simba ngotro diamba. Vous comprenez? Oh, pues ala ka pena mettre kula ikata osuki boy. Oh, tika boy. O ka pena solauder. Mais on met la caca. Oh. Tatika. Ah, tika. Oh. O ka pena ambiance on a ça dinga ndeti batindela matete ngala bi oh. Maître, qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'es présent compagnie. Mais oh, c'est quoi qui m'a beaucoup? Mais c'est caca. Et comment il bagarre? T'es mais bah tu sais comment le roi bagarre pena. Bakanko? Oui. Solauder, donc bisou bien on solauder. Voilà solauder. Donc odeur. Mais moi ce quand tu peux comme il y a gars, il me comprendre que il faut tika on tourner niveau et ça va pour changer pas bien ma. Pour gamper bando ya hana ba ya ma moto hein. Tes gants et ça toujours. OK. Mais na maka mususu. OK. Ni na saboye. To na lati nzamba lati gants. Ba mona ko zo bomali kamo. C'est ça. Mona. Mais ni tu bonana ngana ndako. Yeta gai. Tu vas na biso. Te mais ba dans le ngwate à l'époque. Tes za lo ngana. Mais rare. Ah, rarement. Mais les ali artistes faut ça la personnalité. Ouais. Moni. T'as le Gims par exemple. D'après le synonyme à Gims c'est Zani. Linette. Il y a Tazokata Suki. La monnaie Zarokaka. Gims mote pas aux ali. Ouais. Et puis comment ça na papa na été. Parce que la musique na biso ba bogart aux amis ngité. Tikaboy. Do fo banana na Virginia pour y aller biso to Virginia wajina. Tikaboy. Deux fois té. Donc oye ba ngote. Ah. Na biso yo kokole ya mabe. Jina wajina wana c'est-à-dire que Virginia o kaka jina wajina efonge. Donc na ba musicien moto aleki azate. Dans la forme. Donc, parce que c'est par exemple 30 ans, 40 ans après, on comprend maintenant que, oh, nous allons l'un de l'autre. Oh, nous sommes kaka, Juna Janana, Bogara au Sanana. Donc, mon musique, nous sommes les troisième. Et bien, quadra. Je l'aime ça, Bogara, tu es la quantième. Vas-à la Katuanat. Tu es coaché, on n'a pas plasté. Mais tu n'as pas plasté, mais vas à la caca. OK. Parce que mon bino basi bola compliqué mingi. Mo zo linga mutu mo boyinga kuti likola mutu aka na moustache. C'est ça. C'est-à-dire que yo pona yo za mama kitoko te aka moustache kaka. Ah. Oko linga mutu so ka pomoni ba paquet. To pasa na ba tatouage. Bino basi. Toi mystique hein. Boa bien te, c'est-à-dire que yango moni. Et boa bino mi bali kasi. Te, biso mi bali. Oko linga mutu so azandeni. Te biso mi bali toujours na qualité moko. OK. Même si nous linga na ngote na ko sa assemblant mais bino te. Bino ça assemblant te. Mutu na fa comprendre que linga ne or biso ce que tu as qualité na biso ka yango wana. Ya sembla pe bazat o barandala na l'arca o sa sembla. Nani donc mobala za na mbongo mwasi. Mwasi. A Hollande pe mobali ma o sa sembla. Mobala koyeba. Ah ba para boyeba ka. Ah. Mais na bien. Bana mibali kos lobaka na mwasi no ke ya oza na hôpital. So za na bango 4 bana oza na hôpital. Ota kombi ba oya wana. Ah. Tika boy. Po ba ko so bo soko bongi bongo benga ngai. Mais au soir dans bon côté atuna ouais attends l'hélicoptère OK nous comprenons toi baka te ba na biso ke moni o ya mama mbongo jour ba yebise ka ke na koyi to bona boyi mais bon ça na mino ka semblant biso to ma kasi na semblant OK kasi o sangana te donc ma kasi ça biso mo bien na semblant bino ndi boko ça semblant OK donc mo bala ko yeba na ye ko zo ko sa no ye mais bon andimi na ye quoi ye pe so ça la semblant yo ça semblant lingi ye pe ça semblant la lingi non et puis non ils en ont bon côté non mais plus sérieusement vie na biso batu to zalaka ko se reprocher ba makamo ouais mais nazo suki saboye mingi ba osala ba imiter ba qualité ya nzambe ouais mais baza ya nzambe te parce que bozo ko imiter amour te oui pour nzambe za na ba tribu mine nzambe azali juste aza amour aza na sagesse aza na puissance ouais moni mais au moins mutako za la puissance comme na mbongo ouais mais moi imiter amour les ate surtout ça mutako akole kana TV so ba phrase moi ba sagesse mais aza na amour te ouais mutako on comprend hein donc ça dit que na ba tribune so nzambe mine wana donc justice amour sagesse na puissance donc au moins eza
batumi makoko imiter amour te vraiment yango to place to yeba kisa lobaki boyeba ngona ba fruit na bango par rapport ya amour baza na amour te vraiment ote l'église na biso to sala ka boy to sa bona boto lingana to salisa naka mamu to mona ka boza na amour te ebele ah mingi amour réalité tout le monde kolisa amour parce que en fait ozo kolisa bonzambe vraiment autant la Bible ndeti ngai bandeliti suka mais ça na amour te autant inote c'est ça étudier c'est apprendre et retenir autant na tanga mingi mais retenani c'est ça retenani ngoko zomona so retenir loko bo so ne bozola nga nda kusiko boy bisanga sikoyo verbe avoir la subjonctif au plus que parfait wana do bomangati ah tango sikoyo salamo seconde plus que kane na utolo babo omona ki retenir na ote mais autant mingi c'est ça autant trop mais on retenait parce que il y a blague vraiment verbe avoir pour tout ça imparfait tout ça na ba mode ningi za wana comprendre subjonctif présent ta place en babis na subjonctif plus que parfait plus que subjonctif ezalaka présent na passé imparfait na plus que parfait ezaka 4 oye na conditionnel to na nga mibale présent na passé vous comprendre bon excusez la nga na lo bala kas Soumoni, au moins sur la banni makamabo, ba tous bakangi na motive. Ba tous ba linga te, na finga, na sala bobo na mona boite. Yango no moni er moko. Moi qui ngapena na matière. Des fois te. Yara biki o moni elo nga na linga mingi to batu mingi obenga yibo ka ote na elo ka sala te. Oso maîtriser subjonctif. C'est ça. Comment yoko ozo na elo ka sala te comment sérieusement. Tout ça, il y a grammaire, tout ça, il y a géographie. Oui. Guerre est en Ukraine, en Russie. Pour nous, il y a partir de la mer Méditerranée. Il y a la mer Égée. Il y a la mer Noire. Il y a la mer d'Azov. Donc, mer d'Azov, on a ce qu'il y a en Russie, puis en Ukraine. Mais tu as ta carte. Vous avez comment ça la tête? La bisomoka, non, ah, total raté. Ah, il y a bisomo total raté, on a la Ukraine. C'est-à-dire que les gens ont connaissance, ils ont s'ennuyer. Au moins, on a beaucoup 14 ça limbi. C'est-à-dire que banda tongo énergie civile déjà on a voté dans la sieste. Voilà l'IP. Parce que l'énergie bimi mingi. C'est ça. Na ko tonga batu, na ba lukuta. On a ligne batu za la fanatique ya connaissance. Vraiment très important. Moi ça soma inda na agine. Oh, na évité à ça. Oh ba 39 ans. Te ngaba mwanda kuna banda kala. Ah na limité te ndako liboso yango te. Te on a bina ba agine responsabilité wana. Ba 30 ans. Moni. Na ba 30 ans, 29 ans. Si au monde qui dit ba, à 45 mais qui dit ba. Mais quand il dit que ba parents na biso ba papa bazaki au monde azaki déjà na 4, sombra déjà nda kuna lemba tant tout déménager to ke botu na maman boy. Ah on azaki na ba 26 ans, ba 27 ans. Moni. Ça dit que non, tu aurais raté vraiment. Non, on a ligne ba pas en connaissance. Vraiment, très important. Donc vandi pena boyer sur otali na ninga mabetia. La fille, dans ma garçon, bozo salango. Il faut s'appeler à moto condamné bino quoi. Si si. Moso bo inaye bon wana wana. TikTok na biso ya ba congolais. Il faut akanga. To bonga Christian Bosema beng singa pona. To zo niko na ninga akanga ngote. Faut trouver une méthode moko. Moto le lo azuka appareil akomi komisi na YouTube akomi pe ko sa ba mission. Oui. Ko finga batu bani bona bona. Biloko wana aussi là. Vraiment. Parce que l'État est azali. Christian Bosembe azali, justice ezali. Vraiment. Ah, oyo tozobenga mokonzi na biso ya numérique. Ministre na biso Eberande Kolongele azali ba ko réglementer ba makamona pena. Yo zala pena ko tie elemano ya mabe. Elongwe ya ngomoko. Elongwe monu mamoko batalika contenu nango. Elongwe mbala moko. Elongwe mbala moko peut lettre avertissement. Ouais. Au continuer mbala moko bokuta na justice. Parce que c'est normal té. Vraiment. TikTok ya ba congolais zaka ko finga. Alors so koti ya bekolo mususu. Voilà ça nenga ko lamba ne ba sisa maladie boy ne ba milo ni fo mela bona bona ya biso so kotika mbala moko ko finga guerre ko swana bona boy maman tu es aussi là vraiment on est là aussi pour travailler vraiment. Quoi ah obi journal na gena toni moi ba obi ke za athlète ko le kanga libumu izate sika boy oh tout droit mo buta za ko luka wana tout droit. Oh, balinga baloba pe lumwesa te. Bolula pe o mutala tout droit, tout dolinga bongo. Ah, OK. Poso yeli bumunene ngali bumunene siko na rumba siko mo teto za siko. Ah, c'est ça. Abunga mute tutani mabo suzu batu muso za sumunene liboko mukuseli suzu. Merci. Chasse Josali bo mukuseli. Te yé pena na kutune era. Yo tune.
Merci monstre. Ba salutation na banani. Ah, son abandi ba salutation za mobulu. Vraiment. Donc on a fait mbote na oui Olivier Luzolo, amour. Là Sozali, Patrick Pacons, Aimé Pascal Mongo Lokonda. AG Matembo Toto. Na pesi mbote na Tony Mwaba, professeur Taelo Lubanga, Emile Ngoika Songo, Simeon Musindondo. Na bi to sona ile comme architecte, nga na zoki na architecte na ngai. Gary Mampasi na pesi mbote. Donc na pesi mbote na Matete. Ouais. Et pas ya oui honorable Raphaël Kibuka. Mbote pa ya Nero Mbungu mfumu ya Banga Moyo. Tala mutazana école. On a plus de 4000 étudiants dans cette école. C'est bien. On doit travailler pour le pays Bango. Voilà. Et puis chaque vendredi vendredi OT mais vendredi au Yawana, tu vas nous aller la répétition. OK. Dans espace Grand Kassai et pas ya Denis Kambai Chimbum. OK. La Beauvant. OK. Vendredi to zawana, samedi to nous asko na Matete. OK. Et pas Nerumbu. Ah. À ça l'espace le monde pour makasi comme na Bataclan. OK. Donc tout ça on a passé bino deux rendez-vous to na ça pour l'instant, vendredi na samedi. Mais boyo kale musu to baksa sous sika moko boy. En fait dans tout ça le système moko ya ko répéter. Ça dit que tout ça un jour moto kena par exemple ngiringi. Bien. Bon jour moto kena par exemple mais pas il pose ça boulot. Pas que na musala chaque jour. Ouais. Il y a la raison te biso to vana na. Et ça donc tout ça l'espace na bien à contacter biso. Tout à la bata bureau ba okene batali so ba moni que ezali bien. Tout jeudi. OK. Ezali bien. Tout mercredi. Les photos attendent 2-3 jours topé maka. Mais photo meublé ba jour wana. Alors mbote mingi na Willy Musheni. D'après si mbote mingi na faut ba na basi pe bazalati. Oui. Faut mélange. Maman ministre na biso ya mine. Maman Kalambai. OK. D'après si mbote mingi parce que ça dit que pour garder au moins moi aussi les autres économie en mboka on a mine. OK. OK. Donc vraiment on a passé un beau théâtre et puis voilà bala basi faut bazala. Te faut bazala. Là on représenter bon faut bazala. Oui ça dit que ba moni ba maman na ototanga comme ya nandi ngalikiana. Mbote mingi. Et puis ba maman oh tout beau ça la fierté. Ouais. Na encourager bino ndenge bo postuler. Ouais. Moni, tout ça na ba professeur Claudine Luyeye. Moi si a postuler. Ba tout ba moni ke makamba mboka photo kota yango. Parce que ça peut souci à Fatia. Beaucoup de femmes. Moni gouvernement ndenge ça. Bana basi. Bien pesant. Nazo ki chance ya okutana na ministre na biso ya handicapé moi si. OK. Maman okutana kinaye. Donc ba maman na biso tout wana. Implication na bino na makambo ya mboka na lobi politique te mena makambo ya mboka ya on a lingi ezala vraiment bato ba osala ba restaurant poto liaka bien osala yango vraiment si tu lobi likamo na otikala nango ba métier ya mike wana très important donc na encourager bino vraiment oloba ona mtasala ngo base kwa sala yango université na poto cours ba na 9h30 yo compagnie no kenina entre 5h na 9h30 ce qui ménage c'est ça tout ça là ba ménage muko mususu na suka tawana master nga moko comme na Claude Tumbaka Zambo pour yepi suto ça ne ba ménage wana OK mais lelo akoma ne laborantin ça na poto ana bo azoza zawana voilà okozanga kanyaka te laborantin okozanga te muko mususu to kende pena bo to ça ménage na ba immeuble mo boye la fâché ma benga bita Claude nga na lembi abi mutu nanga ole mini classe to le mi ménage mais tous allez obligé netina bana tongo ti to bana fa ki funga na 9h30 oli to sandi tu musani c'est ça donc conseil mo ka pesa nga lobi faut appeler la master sont encourager na telema ki pena ko bon erbo ile misate ouais ya ba petit boulot pour baninga musu ba profiter na ba bourse bisote c'est ça ya ba mboka na bango ya ba famille na bango le musu eloko yaka biso kutu yo to tindaka moni bina douleur eleki trop abi non so tiki mais mabe faut to kende to sala tana mutu na yo ke dans 10 ans on va sala ka boy c'est ça aussi soso ka passe na mukili tsa ngoni est-ce que dans 6 mois ça ka passe c'est ça oh et bon dans 2 ans on m'a ka mukomo aussi là mobala zo tungisa o mituna ka est-ce que dans une année ça ka boy bon ko boy ke tout ça Comment est-ce c'est ça. À mon avis, il en écoute dans 4 mois, maman, lettre, maman, c'est préparé tout au cabane.
À bientôt. Vraiment, merci monstre. Na pesi pe mbote na madame Yvette Angoussi. Na pesi bambote mingi vraiment madame Yvette Angoussi, bambote na yo. Merci en tout cas na maman Francine Chabani, on est de cœur. Merci na bao nyos bao la biso de partout na libino mingi. Bo partager be émission oyo, bo aimer, yo bino bo bikande tout ça dans le système. Monstre atalama, bo s'abonner na Félix Oisé quoi officiel. Na page nae même mora na sur ngamo so na tikana monstre na renseigner moi bablo monsieur page peut ça la vraiment page la muka en tout cas tous s'abonner massivement tous partager ma photo tous liker et ça là vraiment très très bien. Merci. Et merci d'avoir obalandi biso to se retrouver prochainement dans numéro à Sika. Bye. Capage TV. Capage TV.